Manike na yebisaki yo. Tika biloko ozosala. Manike na yebisaki yo. O touche place ba touchaka te. Ba pekisaka moto likambo mbala moko. Boye balikambo azali kosala e. Nasuma na bilama na 4 miri. Na yebi pasa prison te. Nasuma na bilama na 4 miri. Magistrat nazali kanda makasi bana changu. Kofi Olomide pardon. Kofi Olomide pardon. Kofi Olomide pardon. Bana changu to senga mama Cindy honorable meilleure chanteuse à Kita Motema. Bana changu to bonde la Cindy leke. Na mona neti toke Ngape mutu na mama banda la changa na prison. Ngape mwana changwa chepe na kasho. Kogali kambo te na yebi kasho za pasi tela maniki akondi na miniti. Nalobi mwana fase kutolika munini. Ozomona bilobela oyo. Bilobela we sukela biso kama mabe. Kofi, pardon papa, pardon. Na yebi ndeko na nga maniki alobaki o eza na nzela te. Aïe ko saliri honorable Cindy Lekier makasi. Pardon. Bakofie ti. Bolimisa manike. Eteye. Eteye. Nenge teyaka ngai. Eteye. Eteye nenge teyaka ngai. Tobonde la Cindy Lekier alimisa manike. Manike ochaki munoko yo suki na prison. Manike ochaki munoko yo suki na prison. Cindy aza na mbongo. Aza Cindy ya kalate otelaka na nzembo ya sida. Oba yema na wangila. Aza Cindy ya kalate lelo aza millionnaire. Memi ngane na zabo na kofuka maliboso ya Cindy pona cha 500 na ngana pochi. Memi ngane na zabo na kofuka maliboso ya Cindy pona cha $500 na ngana pochi. Nzambe na ngai na kanisi lisusu. Ngungi weza na prison. Solanie weza na kasho. Mulunge sola mulunge. Nzambe na ngai surtout so ozoke no kota kasho na biso ya Congo. Fala komi yeba ke bako kango mi sokolela na bien avant. Soko mi sokolela kite. Ba téléphone sekei. Nzambe na ngai. Wana batiki manike na kupa mukie. Wana mipenda ngo bakotigelela bakupa mikie. Ngakutu muta minzoto minene mena sambwa na kasho. Na sambwa na kasho. Te. Na mona na nga ba kasho. Manike na soka maua. Bakati ope suki komi lisolo kwa mwana koshe kwa nzambe na ngai. Ero komelela bombe wapi? Ero mezomela bombe na yo na bandal. Ozomela mwa ba whisky na yo. Presse babia etali bino boluka ma complexe boluka te. Na voda kompeso katana. Nanya ngo bimisa mbongo, voda koma bimisa mbongo. Yo so katana. Presse babia ta unazo ba pekisa mama na yo. Awe sili kofia koyoka mutu te. Est-ce honorable Cindy Lekier akoyoka? Akoyoka ba masina. Nzambe na ngai. Ya bienvenue Kamba. Pardon. Yo ne Cindy Lekier ayoka ka. Maison qui tam si Pablo qui tambala. Nako uta voyage nga na uti na nga voyage na uti poto. Na uti na mboka malili fona battre la santé na ngai. Tala makamwa manike ngeli. Yoka Quadra. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante.
Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo wongibosa la commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo Malolo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na Katakin, c'est Djongaske. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bateau Baninga Rapena Love quoi, bateau Love et Tosara, bateau Love et Yokanilaka. Rendez-vous le 17. Père au sucré, Villa, Lieusaint, France Mobimba. Rendez-vous à Mouro le 17 février à Lieusaint. Comme vous le savez bien, la salle 4 Fikwa. À 1 rue René Mailleur. Avec ce Boudino Soleil Wang. Sokoko boma soleil, tikela yanuarité. Sokoko boma le roi, tikela ye de Wotana. Donc venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Obinagada Sabumé, Faites des hommes moko ya maman. Olingaraye, alingaraye. Salela ikaza la jour amour. Boye bene. Génération confondue, rendez-vous n'est pas manqué, tout c'est là. Le 17 février. Babi dans la danse du moment, Bombé. Allez Bombé. Petit Kaboya Boga kilo à Paris charge. Ticket la monnaie. Donc Saint-Valentin qui toque. Nous savons pas qu'on a un bon bénéfice. Banama et tout va vous avoir. Baramani Zalakaka. Tozala mas bas ba kozala ba Johnny nezala ka avatar kozala ekwalanga kozala bébé just kozala ba mutu ba kozala donc oya ebele depuis passé nyanya kozala on est ensemble ba yero mama oh yeah otile sairi milelo na le rwantsa la tikanga na mawala ngamoko lourd en espèce na lelaka Alain. Mesdames et messieurs, en exclusivité, Mathieu Bonche, toujours avec votre émission PC La Plus Plus, toujours à Lenga Congo Télévision, de retour avec Fox. Mathieu Bonche face à l'ité à Kanda, au Bakangi, au Atikali na Istanbul. Je suis avec lui, un contre tous. Moutakala Nankolo, Golbert à YouTube. En exclusivité sur Lenga Congo Télévision, mesdames et messieurs, je suis là, toujours avec Golbert de la presse. Donc, on est là
l'actualité dominée par Maniké Akangami. Enfin, Koffi Olomide alaksi biso ke aza Nzambe akangi Maniké. Yango na bengilité ya kanda to solola. Est-ce que fallait kaka bakanga Maniké, fallait kaka tikala na boloko, fallait kaka bazoyer. Est-ce que nenga makaki sindi le cœur, fallait finga eka bana masina, parce que na masina tozana ba millionnaire. Lokola ba Yannick Kinia Rombox alongo le sabiso soni na masina. Ba bienvenue Kamba, ba Yuyu Kabwiku, ba Berado. Na robwaka troté parce que ta publicité zali, page publicité ali, melité ya kanda bon retour, mote na yo, retour na mora bakoro na yo. Merci beaucoup Mathieu Bonche. Na moni grandeur na émission no ya pesi la please. Ah! Obimisi na bana. Ah! Obimisi na bana. Namoni grandeur ya émission na opesi la please na vie na ngai. Vraiment na manka ki yo makasi. Ah! Na manka ki yo makasi. Souci na motema na obi Nzambe. Soko zalaki ata telefoni na ngaki na chao na saki. Na komi kuna na Turquie na Istanbul. Ba journaliste bazomona na te. Ah! Ba journaliste bazomona na te. Naki kokuta na journaliste moko na kombo ya Kiala. Bano yo boti. Ah! Bano yo boti. Yes kwa zobete loko moko olobi. Ezoke neka ba gu moko na yo. Vraiment tata pambola yo. Bana Turquie na Istanbul batindeli yo mbote. Ah! Zelo yo ka batu batindeli yo mbote na Turquie na Istanbul. Ba Congolais nyonso partout ya monde atienga yo na zongi mboka. Bokanisa ki na kokima. Na kimite na eko zongela ba plainte na nga nyonso batiela ki ngai. Ah! Eko zongela ba plainte na nga nyonso batiela ki ngai. Zela. Merci na manager Papi Kadiata. Kadiata très fort. International. Merci na bienvenue Swele. Tata Pambola yo boutique Sina mwana bandal. Marga Kimaki na yenga na Turquie beteloko wana. Ah! Marga Kimaki. Valimba la cargo yepa Kimaki. Ah! Micho Darma. Yepe to monanaki. DJ Saben na Istanbul yepe to monanaki. Jiditi Manfungu ya Kimakite. Ah! Jiditi Manfungu ya Kimakite to monanaki. Merci na Kenny Boutique Fashion. Garçon Play ye a solo laki. Merci na Boda Fashion ye a solo laki. Merci na Turquie Istanbul Mobimba. Tata apambola bino pona akei na lobi bien na bosani mutute na basali ya Nzambe. Na bandeko na biso ba journaliste congolais nyonso avivaka na Turquie na Istanbul ayambaki ngai na esengo makasi mais bawangila bayambaki nga mabe. Ah! Bawangila na Turquie bayambaki nga mabe. Bakomi na niveau même ya kobimisa na bitumba po bamoni ngai bawangila epesaki kitoko te. Tokota na page publicitaire. Toleka directement na manqué Eunice Banze la fleur du jour. Intelligente. Mama banebele. Eunice Banze. Oningo lia. Osomba bilamba en ligne. Omela. Omela. Olata. Olata. Boutique eza moko na kati ya Belgique na Aloste. Eunice Banze la fleur du jour femme intelligente. Soki okoti même na ba page Facebook beta Eunice Banze. Okomona page ya Eunice Banze na minute o Eunice Banze azoteka même biloko en ligne. Ah! Azoteka même biloko en ligne. Merci na Eunice Banze femme intelligente. Nenga zo sepelisa ba Congolais nyonso bandeko nyonso mutu nyonso oya vanda na kati ya Belgique na Aloste. Olingo tinda mbongo. Olingo tinda mbongo. Na Ria, Western Union, Monogram. Comment est pas Eunice Banze la fleur du jour? Femme intelligente, maman, Nzamba Pambola yo pona musala kitoko. Ba gros bisous. Toleka, aussi ba patron sika. Aussi ba patron ya sika. Ah! Nazui patron o bazo benga na kombo ya Angelos. Angelos, Don Pablo. Don Pablo. Don Pablo. Akoti, millionnaire. Akoti. Oh, millionnaire na kati ya Turquie mutu ayaminga makasi loko ayazate. Ah! Mutu ayaminga makasi loko ayazate. Merci na Landry Bola Cargo.
tata pambola yo Maman Odette Chibambe. Maman femme sociale. Qu'est-ce que tu vas faire? Femme sociale. Maman lobi mutakala tokotika yote. Maman lobi mutakala tokotika yote. Maman Odette Chibambe. Yeso qui a pompé parfait na yetanga zo bima. 60 mètres, 100 mètres, ya ko musika mais sur la parfait tikali na sima. Sur la parfait Maman Odette Chibambe tikali na sima. PDG Paul Muntu. Muntu azole sa ville à Kinshasa mobima. PDG Paul Muntu. Très fort. Papa, ça va pas me la. Si wapi Muntu la lukaka ye. Recherche. Ba recherche. Paul Muntu. Paul Muntu. Émission batu ba lingana ba ka place ya page publicitaire. Émission batu ba zo lingana parti ya page publicitaire. Patron ya limité. Kosa couleur. Alinga makasi. Maboko pembe. Ya mama Barbara asopa makila te. Asopa makila te. Patron ya limité Costa couleur. Oba yembeli nzembo yo kiete. Mbango ya antilope ezalaka pona marato te. Kelvis Nkoyi salambango. Osuye? Nasuye na maboko. Nasuye Kelvis Nkoyi na Kelvis Nkoyi. Nasuye. Le patron, le boss Kelvis Nkoyi. Tuna bayambi biso wapi? Wapi? Toza na référence ya bana Changu. Tangu na ebisa ko ke Changu eza na makambo ya bien. Na Changu toza pe na ba oya biso. Toza na planète J. Toza na kati ya planète J. Oya Changu. Oya Changu yoko finga Changu yo nani? Yoko finga Changu yo nani? Merci na futur honorable ADG Eric Mwamba. ADG Eric batu bazo linga parti au makasi. Ezi sika ko négliger te. Merci na agence de voyage Eric Travel à la kisinga force na ye na minute visa et comme loko pamba na passeport na ngai. Na minute visa et comme loko pamba na passeport na ngai. Patron le boss ADG Eric Mwamba. Papa continuez ko pesa batu ba visa et puis ADG Eric Mwamba a suite décision moka lobby azo silisa ba congolais nyonso na Kinshasa. Azo silisa ba congolais nyonso na Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était page publicitaire. Merci à Nicolas Onienze. Nicolas Onienze. Futur honorable. Futur honorable. Nicolas Onienze. Yebise ya lukangai. Yebise ya lukangai. Dani Chando chinois congolais. Nicolas Onienze tosisi. Actualité na bengi yo mbangu mbangu lité ya kanda. Bapel les okota na yebi. Vivian Koyi. Vivian Koyi. Vivian Koyi. Vivian Koyi na Bruxelles. Na Bruxelles. Vivian Koyi. Voilà, Maniké. Excuse. Maniké, enfin, à Kangami. Maniké Kei. Kofi Alaxi Azanzambe. A touché qui place, a touché Rata, touché Bala Changu. A fini Cindy Lecker. Meilleure chanteuse. Bakangi Ekak. Zela. Estomezo tungsanga makasi. Estomezo tungsanga makasi pona makambo yo. Mathieu Bonche, ngai na yebi YouTube, na yebi télévision. Pona bandi télévision lelote. Nasa promotion moko na ba télévision na ba problème mukendi. On a pona zoka mwabi biloko muto alobaka esa eza na nzela. Eza na nzela tengane na lobi yango. Nasa Mathieu Bonche fala ko tala monde na regretter yo. Oyebi ko pese mission lenge. Simbia te non, oza mobali. Mathieu Bonche na yebi TV. Na yebi YouTube. Lelo ata bana oya salite oya TikTok ba ye eloko wana. Mutu no sata na TikTok aza sérieux. Ndamba za sérieux, ndamba za sérieux, il faut respecter baninga. Mathieu Bonche na bani télévision kala. Bananga na botama. Na kota kachote. Mais makambo ya télévision eko tsanga kacho. Na eko vona na refreshing alobité. Elengia TV na ba Facebook na ba TikTok eye. Eko sala mbele ya minu mibale. Eko sala mbele ya minu mibale. Kofi Olomide aza makasi. Cindy Lecker aza makasi.
omoni eza na biloko musutu yaka koloba na ba télévision yo muto zo loba oza ko se sentir ko lobi bien mais muto yo lobeli akoko chao na boloko muto yo lobeli akoko chao na boloko oyebi nge loko esala na kota boloko esala nini na lobeli patron mutu mbongo bubuli yondela ya limisi na ngai mais famille lobi chai na prison ya supporter grand prêtre bubuli liyondela ya supporter mais famille na yechenga na boloko eleka nango bilobela otolobaka na ba télévision neti ngai déjà lokola si na kota boloko deuxième boloko ezate deuxième boloko ezate balobi te ça soit punition to korja ye déjà problème na ngeza nini manike atanga na lobelaka batu mais na kota katina ba vie privée te ofingaki Sindi makasi Sindi abotaka te Sindi mwana masina Sindi mwana masina est-ce que masina eza injure changu eza injure changu oyo fingaki Mathieu Bonche ezala concentré ebimisa Sindi Leker ebimisa Gesi Mawete ebimisa Maître Ninja Sikatenda ebimisa Tabule Rochero ebimisa Pepe Kale Yampanya ebimisa ADG Riki Mwamba ebimisa Papa Wendo ebimisa Kabila Kabange Kabila mwana changu soko yebaka te Kabila botama na changu est-ce que makamna lo bela nzela Kesson Poutou ya gaga Kesson Poutou abotama na changu ba patron ebele ba Yannick Kinia millionnaire atana lingake lisusu te Yannick Kinia atana lingake lisusu te mais asa millionnaire ya changu bienvenue Kamba. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse autotili bino. Maxi Bio Café et pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kolia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betue bao différence yena tele mone namira ya nani Shejonga de Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko Shejonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille a marathon sur la télé. La seule qui soit timide, la Katia va rouge, je vais dire là. Chef, banda la bande comme moi si la télé inane. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, biloko so pour mabino ndila o lokola qui s'en a. Papa. Oyebite que laboratoire mais missile et c'est une solution ou de cana. Solution ignorant, zéro la saille. Omoni oyo. Siminaliste suppositoire. Oyo. Siminaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borex, ce que c'est ce traitement nyos tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce qu'on a pas coulango? On a un autre abisso papa. Ce qui est lingi, on mesurait ma centimètre non avant bande ko pakula. Pour me colocoser ça, on mesurait les sous. On commande que box toujours champion. On comprend? Pas question nationale question. On consomme ici comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis là-bas, c'était à Congo. C'était caca à Congo. C'était mon soutien. Il y a Congo ndé. Maman n'a pas si. Il n'est pas trop aussi. Eh, on a un peu. Et qui boresse, oyo. Mobile nanga, ça il a boresse, oyo. Sauf qu'on a boresse au thé, mais mobile nanga, tout le maison a bouclé. Au monde, il va te présenter yo. Et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichu Tondele, yémi savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nous allons œuvrer dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui à partir de nzete na biso ya Congo. Qui si nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis qu'on a n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou batantiro thérapeute. Et où y a biso? Donc il faut awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yéde savoir. Kamba Apocalypse aza candidat député balobi mutu aza na pasi bamemelaki pasi te
naye kosengela Cindy Leker bolimbisi. Ah, naye kosengela Manike de John bolimbisi. Ah, Cindy Leker, maman Cindy, pardon. Maman Cindy, pardon, Kachou eza pasi. Ah! Madame Cindy, nayebi Kachou eza pasi. Bana changu, Maman Cindy asilikaka makasi to senga bolimbisi. Ah! Maman Cindy, pardon. Madame Cindy, la patronne. Dernièrement, na uti komona, Madame Cindy azotanga mbongo. Dollar na bi. Ah! Est-ce que 200 n'a pas bimela awate? Ah! Est-ce que 300 n'a pas bimela awate? Kofi Olomide, papa. Nzamba musicien. Ah! Nzamba ba musicien. Ah! Kofi tala na fukami, pardon. Maladi ya mutunga na zaga nango yango pe Manike zanango. Ah! Ezaka neto kangisi ndeko na ngai ya maladi ya mutu. Ah! Bana changu to bondela Cindy Leker. Ah! To bondela Cindy Leker yende honorable. Meilleure chanteuse. Bana changu. Maître Chura Mboma. Bobondela Cindy Leker atika Manike. Maître Sikatena Ninja. Manike na yebisaki yo. Tika biloko zo sala. Ah! Manike na yebisaki yo. O touche place ba touchaka te. Ah! Ba pekisaka moto likambo mbala moko. Boye balikambo azali ko sala e. Ba pekisaka moto likambo netine. Soki ya boyi. Botika ye ameka nzoto e mama o. Nasuma na bilama na 4 miri. Ah! Na yebi pasa prison te. Ah! Nasuma na bilama na 4 miri. Eh, magistrat na zale kanda makasi eh. Ah! Ah! Eh, bana changu. Kofi Olomide pardon. Kofi Olomide pardon. Kofi Olomide pardon. Eh, bana changu to senga maman Cindy honorable meilleure chanteuse akita motema. Ah! Bana changu to bondela Cindy Leker. Ya. Namona ndeti toke Ah! Ngape mutu na banga bandela changa na prison. Ah! Ngape mwana changwa chepe na kasho. Ah, non. Na ko galikambo te na yebi kasho eza pasi tela Manike kondi na miniti. Ah! Nolobi mwana fase kutolika munini. Ozomona bilobela oyo. Bilobela we esukela abiso ka mabe. Ah! Bilobela we esukela abiso ka mabe. Pardon. Bato mbongo. Ah! Ba musicien. Bobenga Kofi Olomide. Ah, Kofi, pardon papa, pardon. Na yebi ndeko na nga Manike alobaki o eza na nzela te. Ayeba ko saliri honorable Cindy Leker makasi. Pardon. Ba Kofi eti. Bolimbisa Manike. Eteye. Ah! Eteye. Nenge teyaka ngai, eteye. Ah! Eteye nenge teyaka ngai. Yo monite nga eteyange matisanga to bilobela. Ah! Yo monite eteyange matisanga to bilobela. Bana changwe to bondela Cindy Leker. Ah! Bana njili. Bana masina. Bana gimbantseke, bana maluku, bana nsele. To bondela Cindy Leker alimbisa Manike. Ah, Manike ochaki munoko yo suki na prison eh? Ah! Manike ochaki munoko yo suki na prison. Cindy eza na mbongo. Ah! Aza Cindy ya kalate otalaka na nzembo ya sida.
Oh ba yema na wangila. Aza sindi akalate lelo aza millionnaire. Mimi ngane na zabo na kofuka maliboso asindi pona cha 500 na ngana pochi. Mimi ngane na zabo na kofuka maliboso asindi pona cha $500 na ngana pochi. Nzambe na ngai na kanisi lisusu. Ngungi weza na prison. Solanie weza na kasho. Mulunge sola mulunge. Nzambe na ngai surtout so ozoke no kota kasho na biso ya Congo. Fala komi yeba ke bako kango mi sokolela na bien avant. Soko mi sokolela kite. Ba téléphone seke. Nzambe na ngai. Wana batiki manike na kupa mukie. Wana mipenda ngo bakotigelela bakupa mikie. Ngakutu muta minzoto minene mena sambwa na kasho. Na sambwa na kasho. Te. Na mona na nga ba kasho. Manike na soka maua. Bakati ope suke komi lisolo kwa mwana koshe kwa nzambe na ngai. Ero komelela bombe wapi? Ero mezomela bombe na yo na bandal. Ozomela mwa ba whisky na yo. Presse babia etali bino boluka ma complexe boluka kate na Vodacom peso katana. Nanya ngoko bimisa mbongo Vodacom bimisa mbongo yo so katana. Presse babia ta unazo ba pekisa mama na yo. Awe sili kofia koyoka mutu te. Est-ce honorable sini le kera koyoka? Akoyoka ba masina. Nzambe na ngai. Ya bienvenue Kamba. Pardon. Yo ne sindi le kera yo gaga. Maison qui tam si Pablo qui tambala. Nako uta voyage ngana uti na nga voyage na uti poto. Na uti na mboka malili fona battre la santé na ngai. Tala makamwa manike ngeli anga santé. Naki olala. Naki olala. Mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à les docteurs les plus responsables, Olivier Kitambo Arotalabiso. Merci à Dr Dikanda. Et merci à tout le monde. Donc, on est là. Mathieu Bon, c'est toujours Elenga Congo Télévision. Il y a des Golmata, il y a Odilom Ampouya, Iget Bakika. Bienvenue Vangasele. Ça, c'est votre émission. On s'appelle et puis on se retrouve tout juste après, mesdames et messieurs. Lité Akanda, santé, ça va, hein? Kolela Teima Nika Roya. Sindia Royo Kayo, hein? Tala. Et ça, la pasi makasi. Nena zaboye. Nabela mutu. Na yo kandeko na nga malade ya mutu bakangiye. Et ça, la nga pasi. Tala nenge ba ute ko kanga Kenya na Belgique. Tala nenge ba ute ko kanga Kenya na Belgique na zala kimiate. Ndeko na nga malade ya mutu bakangi ya sali nini. On se retrouve la semaine prochaine. Le 24 juin. Le 24 juin, c'était des martyrs. Tokolobelango. On se retrouve la semaine prochaine. Olivier Kitambo, notre docteur, merci à vous. Merci beaucoup à Nicolas Oniense, futur honorable. Merci à Bienvenue Kamba, futur honorable. Armel Monissi, vous êtes très très nombreux. À la prochaine. Bye.